Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Alors, à chaque photo, pas grande, bandi kubani bayeba, mikolo babi, ils soutenir que j'y bien mukolo. Baba bana relation na mukolo, papa chéri. Yandi ni sibo. Ah, bandi wa bolingo, balobi na kati ya famille, singa ebenda naka, mais ekata nakati. Ne batalaka ebandeli ya histoire ya jibe. Beaucoup moins zaki na yaya na mo kaka mo voto partout. Ba teinture, ba beauté. Tout ça qui ngana petit ngaya. Mais ba mokili. Pona koluka, moni eloke kabola kanga na jibe. Libanga wana ya Bercy. Jibe akobwa ka sumutu nengo ate na vie. Aboka koneni. Acha mo voto. Mon voto. Aïe. Au moins, Libanga wana. Et blessa toute une génération. Il y a des camarades de Yanga. Comment ils approcher Mukulu. Koko Samakambu. Bamsu Sukutu. Comme il a Mukulu. Bakanga premier ministre. Mais, Babosana qui est loupé mba. Ngenge babota makanango. Basomba kapote. Aujourd'hui, baza wapi. Donc pas grande, surtout tout le monde na libanga pe mutako tela mobonganga. Bakota ko? Oh. Omoni libanga, mutasa libanga yo avandi. Libanga lelo ko kolesa ba musicien. Ba toi théâtre. Oui. Ba pasteur. Baliaka na libanga. O musicien congolais monté o azu disque d'or azate. Mais ba tonga banda ko wana nyoso mona ka ba orchestre nte mapona mabanga. Pour moi penda leader aye poto na ba musicien bi poto yango yo. Bobeta matolo. Bobwaka mabanga bozo bambongo pe mutu paso bi bakar pa zongiko. Libanga. Mo libanga esali bato ebele. Phénomène libanga e uta wapi acha movoto. Phénomène libanga ezali acha mutaya na kombo na ye. Ngala zali kotanga na Brazzaville. Alors soto zo katisa. Toye Brazza. Tozaki na droit ya chaque mutu. Il faut na bouteille moko ya whisky. Ceux qui okomi nango obimi nango oteki kaka na bichi ya Brazza wana. Aux 1000 francs na yo ya ko vivre semaine mobimba. Alors, to koma ki na ba dire moko na kati wana. Po to ko be na babul batu ba linga pe ba ya ba poto to sandeni. Yo sombi whisky ngana sombi soki nini to sangisi muta simbeli muninga eloko nga pe na simbeli yo to zoleka. Ser moka zaki wana Sergina na ebite soka zakaka so azali seka koma kokobar. Na policier moko azaki na kone Abel. Comment Sergina azaki douanière. Ye azalaki policier. Au moins Sergina aoyana ba douanier ne tiba kanga ba étudiant. Po ba boto la biloko wana. Ekota douane yepe ba zo ba te calendrier na bango. Enta policier wana. Azo non. Koboto la bango biloko ante baza ba étudiant libangataire. Ba étudiant libangataire. Et pas mo libanga et utawana. Étudiant libangataire mutuza le ka Brazza étudiant to yibimo wana étudiant libangataire je crois qu'il est le pezali. Enga ko lo bali ni étudiant libangataire. Et ça dit ba obeta libanga na bango. Ba teki mo biloko na opo ba futaka. Banda ko bavandaka kolia na bango tozaki na bourse te. Donc il y a compris qu'il y a pas zaki chargé ya ba étudiant. Yende mutu à côté la biso tout ba visa 3 mois pour vendre moi mki na mboka. Chaque trimestre ça tient bino 3 mois ta mbila moni bino aza étudiant batiki bino.
Yango yende mutabimi sakamo. Non, il faut pas les toucher, ce sont des étudiants libangataires. Ah oui. L'année 83-84, Modogo Diafran Kofere, Bissotova na foyer glaciaire, Ngai, Julien Bala, Kes Humberto, Jerry Masele, tout ça qui m'ont ébélé. Aïe, ah, Modogo Fere, King Kester Yeyo, Takaba Michel Bayaka, Bazonga Kama Boko Pambo. Mbaloyo, tout ça la idéologie, moi, tout ça qui s'abala, de façon que moi, na maï, à se retrouver, puis attaquer pour musiciens, les loyaux. Il faut qu'on ait un vrai car, un vrai palais, bani, boule ya Modogo. Ah oui, il y a une bonne idée. King Kester, Boaka biso mabanga, biso tope sayo, quelque chose. Pour les attaquer gratuit quand nengwana. Au moins, pas mon libanga banda, que ça, ah, il y a une bonne idée. Tant qu'on a bolbaki na terre malibanga tout ça qui na terre mais moko boy. Avant biso mo libanga ezalakati. Siko nana comme ça comme mo libanga parce que on est yaki ko. Kester tanga na lobi yango. Na loba na biloba lobo. Boka biso. Libanga biso to pe solar. Et bibi noka ndenga boul kaka euti na ndenga mta braza kuna les étudiants libangataires. Moi na pe elinga na mutu. Ba siko Kester bato apesa penda grand lar wilo mundo apesa penda 20 shaba on va sentir wilo na yo musope elanga tolona topesi bala ngakutu contretemps beko na kende banzi bwana etikalo sikoyo na larwana apeya bemo ya kitana ngokeni bemo ya kijection oba koso braliment mtasombe te zambongo ya mabanga do balibanga tete nde bapesa ki bapesa balibanga tete rapoto bato bapesa mbongo wana tango akiti bakofi olomide bamoni me masa penda bwe bemu ya kati ya basache do wana kutu kofi kutu nanu kutu te rien libanga bandi na Kester biso non kwa mbongo mabanga na bwaki batu yango apesinga bambongo bakofi bayoka te bayoki bapapa Mbappé batikali pe simate bayekomata vitesse mutu na mutu asali école na ye Kofi aji baji pika kitenge banini basangiselera mabanga bo asomi pe ya karne vite za kisho BMW soki Mercedes tankanisi papa we Mbappé 190 papa we Mbappé asala ko ya yepe ti ndenge ko bota bana Firenze banini wana ba ideologie alenkuru bana Firenze ba ko bima mais mo libanga Kester aloba yango na Kinshasa bisoki na lobi boko boya kolo mo libanga azakutalia na Kinshasa acha mo vote télévision vandanye siko ato boy ngana bi mukolo na pesa ka yango batoka ba Jerry Masele babi ke no via loba yango ba Julien Bala babi bi bana muno kwa mon vote mais boule que to sangi salar to pe sa musicien pas zonga ba piakate Michel faut un vrai palais, il faut un carabien et ça Modogo Diafran Kofere. Yenda yana bulu wana yepe na Kester ba yeba ngode. Biso to ko ko sakaka maloba pe lelo libanga ko kolesa mtu ni papa we ba yo te ngam na pesa mo libanga te ni Kofi ya bonso bakuta yango bakuta mbo wana yondo bimisa yango na tango wana ba yaki na nino na foyer glaciaire chambre 306 et pas mon libanga euta foyer ngo zakatilelo exactilelo mais na habité chose à ba étudiants ceux comment ya ba jeunes travailleurs na habité ça fait des années na comment côté wana te siko libanga na vie ya moto esala gani ndeka na lobaka te bwaka biso mabanga to vimba mitu biso to pe sola donc biso moto et vimbisa biso ba tête quoi et vu ça sur la tête ba ba supporter monter ba kutu ba kenda be ba to so akoka mabanga te ba to so akoma ba boyo pia na ba to mbote likolo ba bwaka ye surtout ba to azoka libanga na place Vendôme et comme ça ka batu mitu makasho mona so papa mba ta concert ba tandami liboso ba oza mabanga beaucoup
aboya kobwaka bango nzembo wana ezaki so ebeta mona ekoma na suka te so ayembi kama mokebu akati yango po azomona 500 kombo kobwaka ndenge nini bato musu balaki wana mpe ayebi bango te ayemba bango parce que bazalaki baproche ya Jean Franco Ferre Modogo epuis bapesa bambongo na bango mabanga nayebaka te so apesa Modogo to apesa Papa Wemba wani fo yo osala émission na Modogo otuna ye na nzembo na yo ya Place Vendôme yo moto zwaka mbongo mabanga ou bien beaucoup moto azwaki po azalaki wana Papa Wemba alaki Espérant Djenga kazalaki Modogo Jean Franco Ferre sope moto azwaki par na ye po ngalero wana azalaki na Kawele donc les restes na tika lo baté ndenge leka tanga na bimi na kudinje bo comme na succès déjà. Alors to komi na point oyo ba parisien ya tango wana ya ba place Vendôme na ba parisien ya lelo na ba concert to na ba fête bozako telema ndeni tango zako telema bozaki na ba position on a biso to zalaki ba parisien te biso zalaki ba parigo tango wana ka juna jana na ya azobwaka na kin tango ba parigo ba débarkaki azo ba parisien tango ba parigo mo parisien e bandia wana ba 88 ti koma 90 na komoka ils sont remettés à 80 wana obeta début 80 oui vous comprenez mo libanga e wuti na chambre 306 mutako chanja kote mutako sate poso akosha bibo yoshiko komana yo mutopesa ibanda ineni ngana pesi kombane wuti pa policier moko Abel na Brazzaville soka vivant na pesi mbote non il faut pas les toucher ce sont des étudiants libangataires moi on a petit kalaki na biso ba étudiants tout soka ba tout non nous sommes des libangataires ça dit on est des étudiants bon tango pe biso tozaki awa na Paris tozaki belete Boulot tout le monde a pu gagner tout ça qui na libanga na Brazza. Vous comprenez? Dès to kutana kawana boza belete, tout ça kutana biso tout. Tant on a pour mon appel que moi na poto avandaka na ville parisienne bazaki belete do ya kotanga. Na kati ya Paris. To bota bana moto ga bota mwana na kati ya Paris ngana bota. Po bana biso na bota manzela moko. Ton à moment on a banlieue pendant ça qui n'a pas rien. Non. Banlieue zaki Melun. Pour zaki na foyer moko kuna na Melun. Banlieue musu zalaki Garge les Gonesse. Pour foyer ba étudier zalaki. Ouais ko zwa foyer musu zaki na les Roses. Les Roses, ouais. Donc ba banlieue zaki ya kotanga. Soit uzana les Roses, soit uzana Melun, soit uzana Glacière ndo ya Paris 13e mais pas biso to zalaki foyer salapi masolo mabanga masolo a forme yango wana ya Firenze be banda wana Firenze ezala ngo garçon wa congolais jeune garçon congolais tango wana so mutakosi yo vérité utake palanga to zaki na dokiti mutoke ni Italie alakati jo wana lokwa ba congolais ya Brazzaville. Bon, baza, descendant ba français. Métropole bon, bango baza ba pesa ba do qui a 3 ans. Baza qui na Bikanda il y a 3 ans. Do akoko bima akene Italie. Garçon wana baninga ne ba congolais Brazil baza ki ba ye ba continue boutique d'habillement. Ba yibi bilamba. Ba lali pe kuna lobi na tongo ba bina bilamba bazo teka awana château d'eau. Mais ye azako ke en Italie. Soka yena bilamba na azoteka. Yosko il dit une image de sangaiko dans 3 jours on peut cela. Mais té. Nga bilamba na ngana yibakate na uta na la Firenze. Firenze na Italie, Florence. Yazo bengango Firenze biso yo stoka comme on n'est pas congolais Brazzaville jeune. Bandana Vinyar kapaza iko ya wana ayuka mwana Firenze. Ya wana ukaboka la Firenze. Mais ça kombo ya groupe te. Mais si ko comme groupe la biki ba Zenzebro, ba Pepe Akunji, ba parti ba zako aussi na Firenze non? Tant Firenze ba. Te Firenze tango bandi. Bato ba mata na podium. Nazo tangelo ba zaki kaka 6.
Banana banana. Ngala zaki na awa feli wana. Na château d'eau. Château d'eau, ouais. Tako papa wemba na kese bazobeta dio. Lokola Kofi aligaki ayemba. Ba batie kal na place ke Kofi amata ba matisi. Bana la Firenze. Bon mata. Ba courager sigo. Egeto ye. Mac manager. Modoko ja Franco Ferre na petit na biso ba bwaka ye nani. Mwana bandal. Kitata. Na mususu mwana bandal nani. Bazaki na kamana ekome. Kulu. Ba mata na podium. Biso zaki na ba mère a parler. Obeti kitendi me mwe matate poza na mère. Mukarame na mupanzi. Do mwe mata mume akondimelo kwa nati. Ba mata. Na muso mataka o. Zulema. Imera tokadio. Amata na bana basi. Bibiane Elenge à Paris. Amata. Bibiane Elenge à Paris. Voilà. Amata. Vous comprenez? Bato amata ka bazali so di. C'est ça qui est belité. Nde debi ya Firenze yango ba bota ki courage mais ege apena ba camarade na ye. Amemi ba ona kati ya Firenze. Zulema azaki pena ba masa na ye ya bana basi ambebi ba ona kati ya Firenze Modoko ja Franco Ferre azaki pena bana quartier na bango neto tanga bazenze bro wana bani ba matate bazalate ya ba Modoko ato matsa ba pe kotsa ba ona kati ya Firenze a partir ya Nzembo ya Place Vendôme mais so botali tango nyarko sa boka la Firenze atanga ka ba petit na misato atanga banani na tango ya tanga ka ba petit na ye atangi Modoko ja Franco Ferre atangi Egeto yeye atangi Mac manager ya boka ka les trois là c'est ba petit na ye mais tango comme Firenze c'est que comme groupe beaucoup de mutai ko misa Firenze Place Vendôme kotikala ya mindele mule koko waya abandi kotanga wana so bala Firenze wana bana Firenze ba mule et salami Firenze salami beaucoup mutasa Firenze nyarkosti Firenze beaucoup mutasala Firenze umoni na bato ba mataka podium bato mibale ya liboso ezalaki kuluna komi avant bato tu babota courage bango de bato ba mata beaucoup la kitisa bango petit bino bali chobola tiango tro ale bokita beaucoup la moment bango libela donc bango ba vivali chou Firenze te po beaucoup akunda ki ba mambu azali ami intime ya Modoko ja Franco Ferre Arijana alaka telero ya zonga king gaya scrum nani scrum wela mona ya Firenze te Nikonza oui mona Firenze Franck Foila wana peda ba kolo Firenze vous comprenez Modero ayaki koya Modero de la Firenze na kasi mutu apesa ko mwana ya Modoko ja Franco Ferre vous comprenez mais au penda ki bato ba mataka podium ezaki 8 garçons na 2 filles et pas peda Firenze e banda biso to telemi wana to lati pe danser mais nga nana mbere za bupanzi nati kamera na ke no mata podium te ba telema ikaka lubaka kuturie eza génération na biso te wana eza ege nani pardon a telemaki kutu aloba kutu rien wana ezali dikando mwana kini ye mutu alobaki na telemaki kaka me nalobaka kutu rien wana 80 Firenze yanu esalami te bongo ba Roger Mayemba na Yula Bols Roger Mayemba na Yula Bols baza bato ya Firenze te bazaki ba saper na ba concert ba beta ka forme Mayemba nazo saluer mingi Joana
da garda kai na motema mena zo la chance akuta na ete na kende yoji ko somba des costumes eloko na biso na miso bato tikala motema na yo ne tikala na motema na ngai bu ko na yebwe ba costume na tika kyango lero mo ba costume ba 7500 na ye na tika ko na 7000 na ya boye mati et comme 14000 ozo comprendre et ngai yaki na deux costumes 14000 mais na koma boye ba costume mati 500 liko ça dit faut na 15 na pesa 15000 banga na zeka na 14000 tangwana muto azoteka biso bazaki mibale Louis na petit mon Mylène azaki antillaise hein je domike boye petit vrai chéri na pesa la wabi maintenant ya mo photo mboko kokite mais eza combien ote ba costume oji e comme na 7500 na bobo simba kasi 14000 na kima mbongo na mbangu na parler na vanda kana menil na kwa menil montabi jamais nga puisque on a bi lokwa ndu les alobi so na meko kende bilambo yo na ozwango te mbala moko net kana lina bi maboy Roger Mayemba Dieu me voit parler c'est un gars que je garde beaucoup dans mon temananga ta on a 1000 frères za mbongo ebele na moni Roger Mayemba mo voto ndeni ngabino okotuna ya lo balisolwana nabino na ko somba de ko si pona ndule alobi abuka na oseka oboko pete ngabi nazangi 1000 Roger Mayemba abina ngai yaka pesa 14000 wana Roger Mayemba kotsa loboko na poche tat avant même à payer forme na ye a fouté lingaton abina ngabi bongo obenganga opesa ngala rwana yana bima na koma na pokwa na bina Roger Mayemba wote boto kutana ya problème ezate ata na ndule bongo pesanga na conseil papa Wemba na elese tokuta na ndule Mayemba 1000 na yo yango ote bombela nga yango na bombi peton na ye 2 jours après na bengi Roger Mayemba oncle ngalo peza to benga na pona 1000 na pesa ki yo yango yebaki te Roger Mayemba na tango na 1000 ala ile kwa $1000 lelo apesa nga 1000 na bossa na kate so na talie na oka même soni kozokanga ye le seul na tango wana muto abimisa akotsa penda lobo na poche 1000 100 200 300 400 1000 Roger Mayemba. Cher frère, je te dois beaucoup et beaucoup de respect. Ozomona, batozo beta masolo ya lokuta mwenga na tangi tangwana Mayemba ko. Oh. Collection ya soya yoje zobima. Asomba kazaki na mwasi na Jani Mayaula. Et puis tangwana ba yojani ya elingo ya tango te. Hein? Te ba yoje biso zaki pe mona abo batia lindalala, batia nyau, bani ba e mona na shooter. Tisi wana pe gabardine. Où il est, ils ont shooté. Gabardine où il est, ils ont shooté. Vous comprenez? C'est-à-dire, Paris est une histoire nango, bato ba falsifier histoire nandenga mukete. Vous comprenez? Hein? Ba egetoye, bazai kolata na Gianni Versace. Yena marque penza ko bana ya Gianni Versace. Adishi azaki na groupe ayoji côté na biso. Adishi modogo dia Franco Ferre nanga na petit nanga wana ya nani ya Créteil tozaki côté ayoji na kifunda Gabe Armani tozaki bato ayoji. Mais si vous pouvez voir sur mon photo, surtout tali bien banzi mingi au papa Mayemba à sur mon photo kana mingi te par rapport à Interpol aussi. Interpol Merci. Merci. Omoni histoire toko sakate. Natango wane zalaki bana girigiri, bana bumbu. Bato simbaki monopole. Biso tazaki na caché ya bana matonge, beaucoup la baki na oyemba binote. Na liko zo problème na ba famille na binote. Beaucoup la boaka mwana matonge ata mokote.
aboya qui ne problème na ba famille na ndenge ni raison zani ni wako azoboka bana ba commune mususu ya ngana ya pena na mbongo na ya na mbongo bokulu selanga nzembo wana kutu nani fireze samite na nzembo ayo besang ye na bimia pena linkuru ko vie yango patango be habité yote yoza mona pale ponga za pire petit na yepo na saki master intime yale ki na boke shungu bana matongi batobi ya kufa awa na gan abi nakozwa mbongo na ndeni yoza leki na ngai en plus obandi kobota mbongo wana tiango bala balia aboya kobwaka ngai aboya kosala nga nzembo o comprendre nga à partir wana bana matongi nyonso bakomi kodécourager tokomi kobengana bokula ali kobwaka biso te alors que biso ozalaki bapionnier ya viva la muzika mais abwaka ata pionnier moko te na pionnier moko ya bwaka so na okosa ya zazali velo siki ya maneno azali ya ringo anakini mwana ya molokai wazwa libanga na mokili pa bokulu ezanga ezaka yo non aboka bango tute tinde basi kokufa wana natikala nga moko mutu akosa yo te na petit na biso aza na États-Unis nabosani nkombo na ye petit yango intervenir trop na baémission donc mwana matongi moko te ocomprendre lelo yo ndenge miziki epema moke baconseil ezaka sute bino mpe bilamba emona na sute ya ondire nga bilamba na nga na lekana oka na télévision komaka télévision nga monanaka na télé na bafeti na bamatanga po leo matanga ekomaka lokwa feti ti topetaka forme des fois te alors ndule mpenza emankaka bino basaper bino ah oui baparigi omoni baparigo omoni eloko ekitisa génération Firenze po biso toa génération Firenze po tozalaki na bango ata biso tokumbelaki te mais tozalaki na bango tout à fait na kati ya libota papa azala pobele moko na kati ya groupe balider fo moko azala ege toye azalaki lider ya Firenze la tokoboya yango te mais biso mpe tozalaki kofaire partie ya bato bamemela likambo wana na makambo ya forme ocomprendre bayemba 500 kombo biso tozala te bakombo wana nga azalaki na nga na ndako ya molili bana mai mpe bazwa boule te bamasa mosusu baya te totya bango bokulu alasi mpe amona yo ozalaki te apese ozomona alors makambo ekende ndenge wana sikoyo bato ya mitema mabe ole balobaki tozalaka na bamasa na biso ntango tobeta bokulu abeta monte piquet grenelle kuna na Paris 15e toza na bango ocomprendre tokomi na LC tozalaki na bango Phil One tozalaki na bango mais ntango makambo ekoli so olobi ke nga na groupe la Firenze bamasa bakoma oboya bango moko bato babebisa masolo alors ntango yo omoni ke nga nazalaki bato akomi koignore nga omoni il faut loba vérité omoni mais soki bayambaka biso bras desi bras dessous nde tozalaka po toza eloko moko nga na biso lelo vérité moko osola na ege lider nandimi eko naboya na ndeni ye moto azalaki buto a train soki ege nga na koti te na concert bosentir kaka boza na bino melege mais soki ya ye na ekiri na ye bosentir ke makambo ekoki bokula bandi mpenza kopompe Mateus Lisomba penza za content ntango ozotanga kumba yeke nani Mateus Lisomba voilà ozomona
et na ba émission nga na sala na loba yango ya mbala liboso te que azaki un vrai leader mais biso tozaki pe ko beta teni na ndenge ya jete bango balataka Versace biso tozata Yoji tozaki le quoi deux camps mais tozaki biso bien au moins pe ega sombi mulangi ya whisky jipe ndambo tikalaki mo photo bobaye pas ça garçon moko sociable pardon mais tozokola mitama mabe ezo salama ya bato azana problème te mais entourage esalaka mabe batiaka toujours bafoboule omete bango bazo wangana biso tango biso tosaka eloko na biso biso toyebi vérité ndenge eloko esalama na ntango elekomi nini naloba vérité ntango nayebi vérité esali ke boyokani eza lisusu te e kosila na biso ya Firenze mpo mopepe wana ezalaki na bango entre temps mopepe wana ezozwa mpe biso ntango babebani kaka na Bokul soki ndenge nini acroule mouvement asali groupe mosu ebimaki jet set ko jet set ebimi batanga su kombo ya bato ya Firenze te bapito wana mama na tapage donc yango na tomonaki Saint-Denis eningalaki ekomi bateste ekomaki ya bana Firenze bazayoka na studio ekomaka bana jet set na Saint-Denis voilà beaucoup mutu aboma Firenze awa na 2014 tozenga na vie na ale na kine na palais tovandi ba 18h 19h c'est l'enkuru obimisi ba groupe ebele bapeti yango loyenge na loyenge zongisa Firenze dans un premier temps via ndimi oh bon yo zo contact na ba massa na yo comme ça na sala nzembo na zongisa bango donc na zongisa bino nyonso po shit ya ba master esalaki pe shit ya biso nyonso ah oui ah oui et déranger biso nyonso ko en tout cas tabo ke ndule boye bozananu toleka pe 50 ans te mais basali ko ba bezi bilo beaucoup la boka bino te kanga inde mutu na soka chance na tango wana zeko tango ya ba Firenze au tanga komona ngate atanga komona ngana na nzembo ya Frank Iseka acha movoto lingini na ba concert azobwaka mais na palaki jamais kaka na nzembo wana ayeko bwaka nga mais ezaki sur impact te po wana wenge se bimi ngana zo cartonné na ngana wenge via préféré aboka ngana wenge ki aboka ngana muzikana vous comprenez oyebi nzembo ya cavalier solitaire atako bato bakokanaka na etamboli na elobeli acha movoto a préféré aboka ngenga ba côté kuna mais côté yo ay ko betanga kaka libanga dans tout ça il y a des vieux loups acha movoto les vieux japonais nena tuna motu na monta ba ba libanga tango au santarande nini ça a plaisir hein on mona kaka qui est au-dessus de tout le monde yango mona rapo na momana soki yozaki même na carte bleue ba ba carte bleue wana jieri koli mutakenda bamba carte bleue na Bercy bomona bisa carte bleue et puis na concert ya nani ya Zénith abisa pe sous carte bleue nous la viva carte bleue machine ça te Salomoni aventurier jieri koli que dorse abamba mukulu carte bleue sans code abamba papa we ba carte bleue sans code donc ozomona donc makambo oyo euti musika ozomona bayebi na bango ke tozalaka na bango shit na bango ezaki pi shit na biso vous comprenez
Bon, beaucoup la ça. 3 groupes après. Abimisi Jet Set, Al-Qaïda, voilà. Na oyo reyelelo. Équipe de France. Au monde. Et bah FIFA bazali. FIFA donc il va changer à compote. Bah comme la comodi. C'est une équipe de rêve. Oh. En tout cas. Bah comme équipe de rêve. Voilà, donc Paris est une histoire nango. Tout à fait. Mais le premier pionnier, Yama Solo, et ça va à Firenze. Après, Bana Basi, Baye Kobima, Beti Moulanga, Jolie Mayala, Popo SP, Nani Moussousou, Anji Koyi, Nani. Mais Bana Basi, Baye Balé, Bena Mankasité. Non, ça a succès que tu connais. Non. À part ma mère Malou, ma mère Akou. Te bana baya qui va dépasser qui le succès nani. Comment groupe en wezaki nini? MTV les cas qui succès. Peut maki MTV bimi, Canal Plus, wezaki Loris la congolaise, Zulema et tout. Ba ezaki. Ba mère Malou bazaki le quoi ba pionnière. Mais bazaki na compoté. Mère Malou, Madame Apoto, Pepe Akunji, Baobo Kabauna, mais bazaki na groupe de. Mais que groupe ezaki zo beta kitendi. Ah, MTV, Beti Moulanga et des amis, Otokufa Chako, Bapecho a sa succès à GT. Pe succès bango ekoli si poto. Mais na reva ki ba momi wana te ba petit to bazaki na kutu bana mikele wana. Ben ba ekolemba oya zaki plus âgé que ba unyeso akeka vacances akina ke kufana ni Gisèle. Ozomona histoire à poto. Gisèle wana zaki grande sœur ya mwasi ya Karta Mabudu. Ozomona. Et donc Firenze et rien et puis MTV et rien. Les 2 groupes wanande et boucha poto. Natang wanjeba beti soki oza koyoka tala ba époque wana. Donc voilà. Merci. Tout baya ba beta masolo aventurer na ba aventurer wana. De moka ba ka ba tente ba petit ba koli mais c'est pas bango. Ba BBC be kasini bazo papa vini ba kanisi ba voiture mais ba voiture na bango te. Allo ba nyoso te. Allo ba nyoso. Alors conseil nous groupe ça va de qu'on se balandio. Na histoire obeti ya libanga to bana libanga. Histoire yango wana, histoire ya poto yango wana. Vous comprendre ba respecter bana wana ya Firenze. D'où moi aussi je fais partie à Firenze. Ba linga baboya na zalaki na bango. Soki yo 12 apôtres. Yo zakipe 12e apôtre. Zalaki na bango. Ya lokola lelo feregola. Bato azoboya ote. Aza mona tsuka ya wenge 4x4 te mengala weso nota aza mona tsuka ya wenge 4x4 yende mutazalaki eno gogan azalaki te. Nakosi Quand on bien. Tant on a gogana zaki no mwana classe au kenana to ba 3e humanité mais faire azoyemba na wenge voir tant ba suspendre nani Tutu Kaluji na nani no na émission télévision mo yem tabwa kama banga. Alors azalaki et alors quoi biso tozaki na Firenze mais mitema mabe etinda baboya kabaninga et puis na batu mususu ba aliwana azaki pe mwana Firenze te mais lokola akangama na baege yependa be motema mabe on dirait azaki tango Firenze salamaki. Vous comprenez? Batamité mabe ko bato aketo babima netikaki no Firenze zaki ya biso. Maintenant yo beaucoup la yemba kayo na kino uti poto ba yembi yo na kini ba yemba on na poto te. Vous comprenez? Les rappels beaucoup nanu azo timba bato uta poto ba yembi yo na bakini. Kuyemba kutute babwaki yo mabanga na kini. Tango wana so libanga kaka uyebani. Mais
ti bakoma kosimposer neti ke bango azalaka na Firenze te. Mokolo oyo 10 potes bamata na podium natangi bakomba bato bamataka bato mosusu bazalaka te. Firenze ebanda na bato nga natangi kombo bana basi bazalaki mibale, Julie Zulema na mono nani akoma na Belgique bazalaki 2 filles. Vous comprenez? Donc histoire yango wana muta kosote histoire soki babiba comme histoire il faut batala onga na lobby. Ozomona bamataka 10 garçons beaucoup la kitisaka mibale batikali 8 bana basi mibale Bibiane les gars Parina Zule mabaye komata bango baza début ya Firenze et ils ont eu le courage de monter na kati ya podium. Alors bana mai tout babetaka Gianni Versace bao bamataka bao mususu mbe babeta masolo totala bango atosikaka. Vous comprenez? Merci Kouloutou. En tout cas, pour nos autres invités, bon, nabwaki na ngai Vincent Bolenge, oyoki lisolo, ya Firenze ndenge banda, nabwaki Julien Mbala, Umberto, Jerry Masele, Modogo Gianfranco Ferre, Egeto Yeye, Jansi Mayas, Achamo voto pai grande, na bana mai mususu, na busani, Tito Beti Masolo na busani, Adishi Mongombe, poto na poto, Testarosa, azalaka pe. Ozomona na papier te, mais nazotanga bongai nazalaki na bango. Na petit nanga wana nazalaka na Crété Momeli. Petit nazaki un grand sapeur. Bon, soki totali Roger Mayemba, Yula Bols, lisu banani. Na bato na bosani bazalaki mais bazalaki bana Firenze te. Voilà la vérité en face. Mais na bana Firenze moko azalaka na nini na Londres mais kombo na ye ebimate mais azaki de bande ya Firenze kono Zadi et pas osana à London na peso bambote bele Zadi azaki ami intime ya Modogo Gianfranco Ferre kono Zadi wana ibane la Firenze ba kombo ngana tangi wana mutakobo yango azate ko babanda histoire ya la Firenze. Et il y avait un leader qui s'appelle Egetoye. Voilà. Merci. Ça donc oui. Bana États-Unis, bana ya Canada, bana ya Montréal surtout, bana ya 5e continent Australie, bana Adélaïde, bana ya France, Angleterre, Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal, Maroc, biso banso topesa maboko makasi topesa ba cadeau pour la fondation Mananga Atalaka fondation wana ezali wana poto ezape na Kinshasa ezosunga babola ezosunga ba orphelin na ba orpheline ezosunga bato ya pasi. Alors avec 1 euro symbolique ekobikisa bato ebele soko pesi ata 10 euro bakosomba sac ya sima moko mpona batonga ata hangar moko oyo tokobombaka
les orphelins, les orphelines. Bandeko. Motema mabe futaka te. Bo fungola mitema. Bo sala ba geste. Pour la fondation Mananga Atalaka. Bokomona nyoso bino bopesaki. Bokomona pe bango pe bazo kabola ngo kuna na kini. Nzambe pe akopambola bino. Amen. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, Chicoté bango.